na bino bonso bozuli baku ya kolanda basango na bino lokoti ya lingala obolingaka mingi babengi ngonge beti ya mokolo ya vendredi 20 octobre 2023 simwa tango nde bokozwa ba détail. Tokofungula basango na bino pona koyesa bino ete Edi Kapenda uti kozala nommé commandant ya 22e région militaire ya ba FARDC o ezali ko représenter province ya Okatanga na ordonnance présidentielle o ezaki bongo signé pa ya Tata Mokonzi mokolo ya jeudi 19 octobre 2023 na RTNC bolanda ba détail na nzela ya Filo Chunguta. Ordonnance numéro 23/193 du 16 octobre 2023 portant nomination au sein du commandement d'une région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B-14, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapend Irung Edi, matricule 1-1-1-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3e. Le Premier ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 16 octobre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 octobre 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Mbouizia, directeur de cabinet. Yambo ete a signé ordonnance oyo enomaki général Edi Kapenda na 22e région militaire Tata Mokonzi azalaki na masolo na ba officiers généraux supérieurs pe ba sous-officiers ya ba FARDC oyo bazalaki accompagné et pas ya vice-premier ministre ya défense nationale mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pe chef d'état-major général mokolo ya mercredi 18 octobre 2023 na chapiteau ya cité ya Union africaine wapi a rappelé ki bango devise ya ba FARDC bolanda ba détail na Pirus Pembele. Na rythme ya fanfare militaire nde Tata Mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotaki na chapiteau ya cité ya Union africaine na ngonga ya ba 15h mokolo ya mercredi 19 octobre 2023 kuna na kati ezalaki nde na ba officiers généraux supérieur pe ba sous-officier bazalaki kozela ye bango bayaki ko répondre na invitation ya commandant suprême na bango Tata Mokonzi ekolo pona kokabola bongo mwa molia elongo pene na bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, pe ba ancien combattant. Moto ya liboso ya kozwa maloba ezalaki bongo général Ekenge porte-parole ya ba FARDC. Oyo atalisaki na Tata Mokonzi engagement ya mapinga ya Congo démocratique na koservir na bosembo nyonso ekolo pe peuple na yango. Kolandisama na ndai to pe serment oyo balapa. Yango etindaki chef d'état-major général mwana mboka lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha akoka bongo kosenga batalisa yango na miso ya Tata Mokonzi boyoka mampinga ya FARDC notre devise ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Sima koyoka renouvellement ya acte ya loyauté pe ya fidélité ya mapinga ya ba FARDC na nzela ya bakonzi na bango Tata Mokonzi azwaki maloba wapi a rappelaki ba mapinga ya ba FARDC mission oyo bazali na yango boyokai. Je tenais à ce repas pour
vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Nasuka mapinga ba FRDC batalisaki na tata mokonzi ya ekolo ete bakosede jamais na ba séduction to pe ba flatterie ko uta bipai na bipai oyo koki kotinda bango babebisa engagement oyo bazali na yango vis-à-vis ya ekolo. Batalisi ete bakotikala apolitique républicain pe na se ya mibeko pambate intérêt na bango ezali ya ko défendre mboka pona ko immortaliser bokutani oyo elongo na tata mokonzi pe vice premier ministre ministre ya défense nationale mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ba officier ya ba FRDC bazwa ki bongo photo souvenir ngonga ebeti Bamapinga ya FARDC elongo na ya Uganda baruti ko boma chef munene ya ADF na Nubo ende jina ivoa paluku correspondant na biso ya Nord Kivu atalisaki na singa pe abakisaki ete bayi mouvement citoyen lusha bazali ko manifester pona kosenga bongo départ ya ba force ya EAC bolanda ye azali na nzela ya alo ya Purus Pembele. Mapinga ma ekolo FRDC na UPDF na lisanga basili koloba kolekela communiquer na bango na lopoto lobi loleki eteke ba bomaki deja mokonzi moko na kati ya bakonzi ya ADF nalu na kote ya semuliki kuna na isika babenga kana lopoto mayangose esika nini baimboka beni bazalaka kolona kobimisa penza bilei na biloko nyonso babanda koteka po epesa bango richesse na bango to ebandeli ya kozala na mbongo kote ina monguna ya ADF nalu afanda penza atungisa na ti niveau kokota ezalaka te basili koyebisa baimboka bakota kuna balona mena bazali kotala tala po monguna asili nanu kuna te balobi bayebi kombo ya mokonzi moko ya bakonzi ya ADF wana te mekala mingi te bakopesa kombo na ye yango nde mapinga maekolo na UPDF babandi pe ko atake to ko bombarder bakambi nyoso oyo basili koloba na komona na kote ya Ituri lokola Otomabere Ndalia na nzela nyoso ya Bunia ina na territoire ya Irumu babanda kilobi loleki kobeta babomu kuna kotala ndenge nini lisusu po ezalaki esika munguna bandaka kokima kouta à l'est de l'ouest po bazaki kote mbangu kote mususu awa na territoire ya Beni akimaki na territoire ya Mambasa na Irumu mingi na Ituri babandi penza kofieka ye kote ina lelo mokolo mwamine mwasanza lisanga ya Lucha esalaki penza manifestation na Beni batambolaki likolo ya banzela ba principal nyonso na Beni pona bango ndenge nini esika mapinga ya Uganda ezali esika EAC ezali FRDC pe na MONUSCO wana pembeni biloko ya koboma batolokola banyama ekoumela bongo penza na mboka Beni yango nde lisanga ya Lucha esengi na baimboka nyonso ya Beni babanda kotelema lokola moto moko kosalaka penza nyonso po gouvernement ya Kinshasa ebenga na bato oyo ya EAC na MONUSCO na zamwa bino
Ivo Apaluku Jina Kouta Beni Ngong. Le 8 décembre 2023, ba force ya EACO bazali bongo na Est ya Congo démocratique et Singeli Bakende Boende porte-parole ya gouvernement congolais Patrick Mouyaya a talisaki position ya Mbula Matari na o etali présence ya mission ya ba force ya EAC asalaki yango na Radio Top Congo Bolanda. Patriotes que vous êtes censés protéger, des citoyens que vous êtes censés protéger. Aujourd'hui, la MONUSCO devient un sujet de sécurité pour nous. Parce que sur tous les sites de la MONUSCO, il faut les sécuriser. Les convois, par exemple, de la MONUSCO, ne fût-ce que pour s'approvisionner en eau ou en vivres, doivent être escortés ou doivent être sécurisés. Et donc, ça fait une pression supplémentaire pour nous. Et pour l'EAC, l'idée, c'est de ne pas arriver à ces niveaux-là. Moi, je l'ai dit et je le répète, il est hors des questions de recourir à la violence d'aucune manière que ce soit, parce qu'il y a des voies diplomatiques à travers lesquelles les gouvernements s'est exprimé. Par exemple, nous avons dit à travers le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, à la dernière réunion des ministres de la Défense de l'EAC, que, au 8 décembre, le mandat ne devrait pas être renouvelé. Oui, mais pour le moment, les forces de l'EAC bloquent la progression de Ouazalendo. Et il y a un risque d'affrontement sur le terrain. Écoutez, j'ai lu un communiqué de l'EAC disant qu'ils étaient attaqués aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient attaqués en zone sous occupation du M23. Mais il y a des discussions qui se font au quotidien au niveau du ministère de la Défense et du gouverneur militaire pour prévenir des situations qui peuvent davantage compliquer la situation. Nabasango ya Seni esengai kosimba ete commission électorale nationale indépendante Seni na mokuse awuti ko publier liste provisoire ya ba candidat oyo bazali reteni na butu ya jeudi 19 na kotanisa tongo ya vendredi 20 octobre 2023 sima ya débat pe délibération et assemblée générale wapi 24 candidats oyo ba postulaki ba se retrouver na kati Bolanda élément oyo. Après débat et délibération décide article 1er. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, envol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falai Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Tazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Odekereza Bissimoa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Beni, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, leadership et gouvernance pour le développement,
23. Djongo Chamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Muzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable. Baï plateforme confession religieuse qui mokolo ya vendredi 20 octobre 2023 na siège ya mouvement de libération du Congo o ezomi bongo na commune ya Gombe wapi ki kosolola na bakonzi ya parti na bokambami ya secrétaire général Fidel Babala na o eteli kimia na processus électoral ya décembre 2023 bolanda reportage ya Patrick Lusala pe Pyrrhus Pembele. Mouvement de libération du Congo MLC na bokuse ezalaki ndako ya mibale oyo eyambaki bango après Palou na cadre ya mission oyo bami pesi lokola confession religieuse ya koluka kimia na processus électoral oyo tozali na yango avant, pendant et après maponami. Bongo mokolo ya vendredi 20 octobre 2023 na bokambami ya évêque Dodo Kamba, représentant légal ya ba église de réveil, bakambi 9 ya ba église oyo ezali na kati ya plateforme oyo ya banganga nzambe bakendaki bongo na avenue du port na siège ya MLC longola église catholique pe église du Christ au Congo. Na bokomi na bango bayambamaki malamu epai ya secrétaire général ya mouvement de libération du Congo parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba tolobi mwana mboka Fidel Babala Wando oyo azalaki elongo na bakadre mosusu ya parti. Na ba échange na bango batournaki autour ya kimia ndenge kaka banganga nzambe basalaki na Palou. Bongo na bobimi na bango évêque Dodo Kamba atelisaki esengo na ye kolandisama na masolo oyo bauti bongo kosala. Boyo Kangonga kimia wa mikolo ya maponomi ezalaka facile te, ezalaka toujours na mwa mindondo eyaka na nsima nango, mais tolingaki tosolola na bayi politique, surtout baparti politique oyo ebimisa elongi oyo bato bayokaka mpe ntango nyonso eza na mwa expérience na makambo wana mpe nde yango toyaki awa na MLC mpo ya kosolola nde masolo eleki malamu toza na kimia toza rassure kozwi mpenza eliki ya ete makambo oyo ekoleka malamu, donc tokoki kocontinue na makonomi ndenge esengeli esalemi. Mwana mboka Maître Paul Djonga, cadre na mouvement de libération du Congo, yepe azangaki te kobetisa ngonga. Message na bango ezali message moko balingi ete processus oyo eza kobanda esalama malamu avant, pendant et après élection na kimia. MLC to sangisi makanisi na biso na bango pona ke esalama malamu ndenge balobi babandi na MLC te babandaki na ba parti politique mosusu bako continuer na suka bako sala rapport na bango et que tokozela rapport bako sala, mais na mokuse na kolobate tozana esengo mingi ya koyamba bango boyebi MLC ezali parti oyo echaka nzambe liboso tolobaka na nzambe tokolonga et que initiative oyo ezali penza malamu toza ko encourager bango bakuta na bandeko nyonso pona nyonso leka na kimia. Ngonga ebeti. Mercredi 18 octobre 2023, président fédéral et mouvement de libération du Congo, Funa 1, honorable Edi Yeli Molangi, Azaïk Namasolo, na 26 candidats conseillers communaux Oyobazomi, na fédération naye, na siège interfédération Oyozomi Bongo, na commune ya Kasavubu, Bolanda, reportage, Yamifika Nape Fiston Mandondo. Mouvement de libération du Congo Fédération Funa 1 ezali très actif na terrain na nzela ya mokambi nango honorable Eti Yeli Molangi oyo tango nyonso azali koluka ko edla musaba MLC basala mosala pona botombo ya parti cher ya président Jean-Pierre Bemba Gombo surtout la période où ezali ko pusana ya maponami. Mercredi 18 octobre 2023, le collège un vrai papa a coûté kina 26 candidats conseillers communaux. Il y a un mouvement de libération du Congo où ils ont mis en quatre fédération naïe. Ah, on a siège interfédération où ils ont mis la commune à Kasavubu. Bongo ba sola ki na bozindo lo lengi ne sengeli bazala na terrain pour na kolonga maponami na ba niveau nyonso. Si même solo l'homme le plus fort ya MLC Funa un honorable Edi Yeli Molangi a remetaki bakanda moko 15 drapeaux ya parti pour la visibilité sur terrain
oyo epesamaki na maboko ya exécutif ya fédération Funa 1 boyoka vice-président ya fédération Christian Ipenda Bolu abeti ngwapona kotalisa na ba conseiller communaux boye honorable aeko droguer biso aeko tia biso na esprit ya compétition c'est ça kozwango ba voiture te mimona déjà soldat bazola tiso botine ba peso arme ba peso nyonso tout poko dans la front voilà expose aki nango ya kolala expose aki nango ya au travail bien te pour ta réussite pour l'honneur il y a président fédéral pour l'honneur il y a fédération pour l'honneur il y a ville à Kinshasa pour l'honneur il y a président national Mokumbe pesa mpana cérémonie à remettre la drapeau et la sentimenté aux entre liboso na yo victoire ou bien échec c'est à toi de faire le choix bango mokupe bakanda conseiller communaux bazanga kiteko beita ngonga ça déjà que papa a guéri j'ai vu déjà que non dans ma action il faut toujours avoir bateau il faut pas qu'il y ait la action puis ça va arme kaka opesa ba aibi que MLC déjà salonga là ndingi kaka balobaka na MLC na nzambe tokolonga fédération Funa 1 na nzambe ekolonga ngonga ebeti bamama bateki ya wenze ya kan lufungula tozomi bongo na commune ya Lingwala bazali kosenga na vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Jekoko Mulumba asunga bango pambate babungisaki biloko na bango sima yesandi oyo esemeli bango mokolo ya jeudi 19 octobre 2023 bolanda reportage ya Yannick Mulengo. Esalaki pasi makasi na bamama bateki ya wenze ya kan lufungula wapi bazalaki surprise makasi kozwa sango ete wenze ya kan lufungula na Lingwala eziki suite ya incendie oyo ebandaki na église oyo ezwami na ngambo ya wenze moto ekitaki ti na ngambo ya wenze pe nyonso ezikaki na pasi na motema balele pa ya bakonzi kosunga bango mingi epa ya vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jekoko Mulumba Boyo Kangonga. Awa eza esandi esalema kilobi souvent eyaki face o esandi bandaki na église oyo asima na biso nde esandi bandaki ibande pa na bango kuna na église yango eza sima na biso awa lokola ebandi kuna babanda koyebisa pasteur ke moto ebandi moke po baboma moto ya monaki neti on dirait eza eloko ya moke nde ayeko mona ke donc eza likambo moko ya pasi otango ampule esali ekwei na musi na ye yango eye komema moto makasi nde yango eye kopesa biso pasi na wenze banda na kwe kuna ti kuna liboso kuna nyonso torécupere eloko te yango biso mpe tozobela papa Jekoko aya kosunga biso tozi totindaki maloba tozotinda yo poza deuxième personne ti siko tozomona ata mutu te bourgmestre kutu azokoma kutu te mais tofutaka tike na biso yango tozobelela papa Jekoko aya kotalela biso likambo oyo ye musungi ya bamama ye otalela biso adongi toza na mbula tozoyeba te tosala nini aya kosunga biso ndenge asungaka bamama kingabwa kuna biso mpe toza oyo ye aya kosunga biso awa sur 24 tozolela papa Jekoko kita na yo tozolela papa biso tovivre bana biso bazovivre kana koteka boye nyonso tobimisa te eloko mote toza na rai 24 donc tozozela o papa toluki yo na ndenge nyonso heureusement mwana ngonga ebeti na basango ya religieux senge kosimba ete église de la voix du Christ authentique pe collège Tolingana bazalaki na culte d'action de grâce mokolo ya vendredi 20 octobre 2023 na commune ya Lemba tozami bongo na quartier Rigini pona kokanisa inane ya liwa ya son éminence Pierre Salomon Mbao oyo azalaki bongo chef spirituel pe représentant légal ya église EFCA Bolanda reportage ya Yannick Mulengo pe Patrick Lusala. 20
octobre 2022, 20 octobre 2023, et kokisi un an où tes chef spirituel peut représentant légal ya Église de la foi du Christ authentique au Congo, peut promoteur ya collège Tolingana son éminence Pierre Salomon Mbaulu Atengeta a tika mokili oyo na occasion ya un an de quête d'action de grâce et salemaki na Église de la foi du Christ authentique au Congo oyo ezomi na commune ya Lemba ba kambia église ba fidèle pe ba élève ya collège Tolingana bazala ki présent sima ya baloyembo na nzela ya choral nde représentant légal ya Église de la foi du Christ authentique au Congo honorable Daniel Israël Mbaou a Joaki Maloba pona kote ya avandaki na histoire ya Eleazar wapi andimaki kufa pona Nzambe sima apesaki témoignage ya Kondo Pierre Salomon Mbaulu Atengeta oyo atrasa chemin pona bango akufaki na kondima amonaki pasi pona mosala ya Nzambe yango nzela bango pe bazali kolanda honorable Daniel Israël Mbau asengaki na église ko sambela pona bango pambate nzela ya Nzambe ezali facilité pona kusukisa asengaki na bandimi baye bakosala malamu epai ya baboti na bango pe kotosa bango ekozala lipamboli bongo le jeune recteur promoteur ya collège Tolingana Lik David Ezekiel Mbaulu Atengeta de ayambaki ba invité boyo kangunga Mbau nde aloni kote ya bango malamu kopesa bango formation pastorale lelo tokomi na basali na Nzambe mingi na kati église de la foi Christ authentique azaki papa moko boya banda ko yokana na ba parents azaki mutumalamu abanda ko se soucier pour la biso donc zona lelo akokisi une année et da vraiment pas pour la biso mais il y a pas à s'inquiéter pour informer qui va to ya makasi ba o ba so bunda pour na école na biso da toujours en forme lelo to na promoteur na biso qui est très jeune mais avec un cœur d'un parent recteur promoteur Ezekiel Mbau et Daniel Mbau oyo azotika ko soutenir biso te azowuza ka charge ya 50% minerval ya bana na kati ya etambe ya école en tout cas format qui biso qui était en former biso c'était vraiment notre repère modèle mentor vraiment na mambi matali pédagogie pour ceux qui étaient na matière ecclésiastique en tout cas papa Zaki Muto à la kisu biso nzela ya Nzambe à chaque instant azaya ko yidi service ko sala Nzambe parce que na Nzambe nde elongo ezali lelo pe na yokaka na bandeko na biso ya merci balwaka avec 2023 yo pe zaki slogan na de toujours que na Nzambe to kolonga kaka pe Nzambe azali na kasa biso tout ce qui est en train de nous motiver to travailler dur to lembate na mabondeli esengeli koyeba ete pona kokabwana malamu kolia pe komela ezalaki au rendez-vous ngonga ebeti rédaction Ngongebeti éthique et bonga na page promotionnelle Bolanda Guinée de bourgeois pouvoir à l'opposition. Simanaye kouta mikili ya poto pe ya Afrika réparateur ya loposo docteur esthéticien Guinée de bourgeois Nzambe ya loposo azongi na mboka ya bakoko na ye République démocratique du Congo pona kopesa solution na ba problème ya bapo ya bakongolais pambate ba congolais ba nyokwami na bato ya lokuta oyo bazali kosalela image ya docteur Guinée de bourgeois pona kolia bango mbongo bino baye bozali na problème ya loposo ndakisa cancer nduta makwanza ba bouton teinture evandaka te olingi okoma na taille oyo esengeli adresse ezali se moko chez docteur Guinée de bourgeois réparateur ya loposo boyoka ye moko ndenge abetisi ngonga na Brazzaville naza na adresse ezali reconnue Riba Teke numéro 43 na Poto avenue de la Paix arrêt Bateke naza na Kinshasa na pont ya Mayanjil en face à Régie des Eaux nazalaki na Betani bana Congo na longwe na Betani na komisiko na pont ya Mayanjil en face à Régie des Eaux oleki église à Shekina likolo ya pont ya Mayanjil okomi wana ose renseigner tuni na lupango na kabanzete bele ba biso ke non cabinet docteur Guinée de bourgeois yango et suki wana te naza na Matadi arrêt chic côté en Voadou bana Matadi bana kino boke na Matadi mingi bomona cabinet docteur Guinée de bourgeois tina Matadi tina boma tina mwanda et suki wana te nazali na Luandaville na Angola na mboka na Angola na nganda mama Monique na Marthe na ville oyo Angola on retrouve docteur Guinée de bourgeois na cabinet na ye bana Angola mobimba bayebi yango et suki wana te nazana Kabinda
tadi naza international na Lubumbashi pe naza na Kamalondo Docteur Guilin Le Bourgeois na partout Bokokuta cabinet ya Docteur Guilin Le Bourgeois sur boulevard Lumumba na po ya rivière Njili en face ya régie des eaux na commune ya Matete na Brazzaville rue Bateke numéro 43 commune Potopoto arrêt Bateke Topé Bobenga na ba numéro oyo Gonga Ebeti Guilin Le Bourgeois pouvoir à l'opposition. na basango mawa esenge kosimba TV ambata wazali bongo moko ya ba cameraman na kanaki télévision autoki bongo kobungisa papa na ye bolanda programme ndenge epesani Vera Mbata, cameraman na Canal Kin Télévision, Pelubota Mbata Mobimba, bazali kopesa programme ya matanga ya papa na bango. Papa Mbata Emmanuel Oyo ayebanaka mingi na kombo ya Debaron. Kule Oyo akufaki le lundi 2 octobre 2023, sima ya bokono ya tango molai. Programme yango ezali boy. Mokolo ya vendredi 20 octobre 2023, Veye mortuaire ekosalima na balabala Kabambari na salle Tuleki na commune ya Kinshasa, référence maison communale ya Kinshasa. P mokolo ya samedi 21 octobre 2023, nzoto ya Mouei ekobima na morgue ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex Mamaemo na ngoba ya 9h. P enterrement ekolanda mabongo na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité. Tika ete sango oyo ekomela moto nyonso ayebaki Mouei Pelibota. na basango ndenga azu ningisa ko kabwana bino soki bosepeleka musala malamu oyo bopesa merci na Patrick Lusala oyo asimbaki caméra pambate ba image oyo komelaki bino na bandako réalisation ezaki ya Pyrrhus Pembele montage ezalaki bongo ya Alabamba régie finale ezaki ya Serge Koul édition esimamaki na Pyrrhus Pembele mokolo ya samedi bokokuta na Pyrrhus Pembele oyo akoya kopesa bino basango na bino olokote lingala obolingaka mingi babengi ngonge beti tikete kimi ankolo ezala o mabota mabino